Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na bino nyonso bolinga mama ile ya nitu. Napesi bino mbote mingi bayebanga bandeko na ngai. Bino bolingaka ngai, bino bosepelaka na ngai, bino bolingaka émission na bino préparons-nous pour le mariage. Préparons-nous pour le mariage. Nakobanda kopesa bino ebwe mavipi habari zenu muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni boza malamu? J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe amawa ala musibiso na makasi. Nzambe ala musibiso na makasi na ngane ba bino bandeko na nga soki pe boza malamu ndenge to mesena ko sola ngai na bino. Bokomela ka ngai nde bokomela ka nga wana nde sala ya nsenga motema na nga pona yebi ke bandeko na ngai yo balinga nga batala ka nga baza pe malamu. Yango nde esala nga plaisir mingi. Napesi bino merci mingi bino ba nyonso tu boza abonné na kati ya chaîne oya Eliane Nitu TV. Merci beaucoup na bino nyonso tu bandeko na nga. Merci pour la confiance au bosala ngai maman Eliane Nitu. Merci na bino nyonso tu boza support na nga na bino oyo nyonso tu bosepelaka na ba émission oyo na bino o bosaka ba partage ya ba émission. Merci na bino bokomela nga na WhatsApp o bobenga nga pe kobenga. En tout cas merci na benga bino ma famille du cœur que vous êtes ma deuxième famille. Boza famille na nga ya mibale ngai na bino tokuta na akaboy na yango naza kosenga na bino bokomela ngai nde bomesana pe kokomela ngai nayebake bandeko na nga baza malamu soki pe émission leki osepeli nango okomeli ngai pe kaka okomeli ngai na WhatsApp toso omwe mwa likambo komela nga pe kaka na WhatsApp ke mama ni tuta mwa likambo eza boye kozala kaka malamu mingi bandeko na ngai. Nangi to solola na bino likambo na bino to solola nde na yebisaka bino kezaka na baémission mosusu nga na vandi na pesi conseil eza na baémission mosusu bandeko babengaka nga mpo bayebisanga makambo oyo ya bango. Lelo eza ndeko moko ya mwasi kombo na ye Mimi ye moto abengaki nga mpo ayebisa nga lisolo na ye abengi nga ayebisi nga mama Eliane Nitu naza likambo ya koyebisa yo na kolinga opartage yango na communauté na biso nga abi ok loba likambo oza nango alobi mama naza boye naza na kati ya ndako na ngai na bana na ngai mibale. Ça fait longtemps nazalaka na nga na mobali te mobali oyo tozalaka na ye papa ya bana oyo tokabwanaka mpo asalaka nga baaventure moko boye yango tokabwanaka na ye natikali naza kovanda nga moko na bana naza kobokola bana na ngai. Mais yo yebi pe kaka po tomboka pe ya malili ntango tokóma pe na mwa 4h 3h du matin biso pe basi mo tokóma lokola mibali mwa 4h 3h du matin mwa malili okomi kokangakanga mwa oreye kozwazwa mwa oreye oza kosimba oza kokangakanga ngo kaka salaki mwa ta molai ke nazalaki nga moko nazalaki na molongani te. Alors naye kokutana na tonton moko kombo na ye Niko. Tonton Niko aye kolinga ngai napesi papa Niko nzau bambote ebele papa Niko nzau napesi bambote ebele embrase pe ma mari kuna na bebe na biso na ndako kopesa mo babizu na bango bokamata babizu papa Niko nzau abi kombo ya tonton wana kombo na ye Niko. Tonton Niko aye kolinga ngai ekomi ndenge ezalaka mwasi na mobali na pe na mobali te mama nakendaka na nga mpe mosala na ngai naza na bana na ngai lokola mpe naza na mobali te tonton Niko oyo ntango aye kolinga ngai ayebisi nga ke nga ndenge naza boye na mwasi na ngai toyokanaka na biso te ndenge nazalaka awa kutu navandaka pa petit frère na ngai nazalaka na ngai pa petit frère navandaka petit frère na ngai na mwasi na ngai tokabwana na biso bokabwana mpo na nini boyebi ke bato mibale so bakabwani motu na moto alukaka ka raison kote na ye ke tokabwanaki boye mpo na boye abi mama Nitu nga mpe natali kote na ngai mpe naza na ngai divorcé en dirsi naza divorcé en dirsi bon oyebi ke awa mpe na poto ezaka ata bobalani na bino te so bokabwana mobali baka divorce ka badivorceaki malgré bobalani te bovandi ata 20 bapeselo mpe secret te ndenge nayokaki ndeko na nga mwasi mama moseka mama bibi moseka ndenge abaki na émission na ye ke tosali na 20 oyo opeselanga ata secret te mais tobenga ngo kaka libala ndenge biso moto adeforma makambo ok tobenga ngo kaka libala mpo balobi ke soki mwasi na mobali bavandi pendant 6 mois ekomi kaka union mais eza na mibali mosusu avandi na oyo 6 mois oyo 2 ans oyo 4 ans nayebi te mobali wana faza kaka mobali abasi wana nyonso malgré baloba 6 mois je ne sais pas. Abi mama tobandi kovanda na papa Niko kovanda kutu te ya kotalana nano na bandana ndenge abandela eksola biba ndenge kotalana papa Niko ayaka basololi asimi nzela akei aye basololi papa Niko na mama Mimi akwabo basololi so basololi asimi nzela na yakei basololi basimi nzela akei ainsi de suite eko mwa système ndenge zalaka mwasi na basi bokomi komesa na mwasi aza ye moko aza na mwa bana na ye me ekomi komesa na kei fo yaka kolala mobali abandeka kolala pa na ye abi mama Nitu ntango mobali abandi koya kolala epai na ngai aye moko ya liboso alali
ti tongo lobi nango na tongo akei Alexis des jours aya alali lobi nango na tongo ake tongo te akeka mo ba RC pusani akei namona ka lobi okuna mobali azwi chemise misato aye nango nga natali aye na ba chemise esalinga ka wow nasepelika ke abandi koya na bilamba namona lobi okuna mobali aye na 3 pantalon atiki wana lobi okuna mobali azaki alalaka mokolo mwake alali des jours ye abi bongo sikoyo biloko yango bandi koya nango abi kasi nayebi seki okende nazaka pa ya petit frère na ngai alors lokola nazwi na ngai yo boye namoni tozokana na biso bien yango na bino tika bilamba mosusu awa mpo esaka nini nachangeaka na ngai babilamba soki nakokende na ngai mosala na banda kochange babilamba tozalaka olie so nabimi awa nakende so pa petit frère nachange tout ça edérange one na ye na biloko boye yabi te edérange nango ngai te apo yebisa bi de toute façon nga mpe naza mpe na ngai na mwasi te wana papa Nico namela nano mai mange bomona nga te mefona mela mai pizza motema meli mai abi nayebisa oke ngai naza na ngai na mwasi te mwasi na ngai tostoka bwana na biso ndenge tokabwana na mwasi ngai nakenda kovanda epai ya petit frère na ngai yango moke nazwa na biloko na ngai boye tobanda na biso olie nakendaka kochange na ye awa tovandi na biso kande na explike bino wana mwasi kutu na motema bi ye kutu asepelaki na ye bi atie mpenza bingo wow akonga mpe na ye na mobali te nakomaki célibataire endurci mikolo ebele mpe nayaki na mobali te kozala na mobali te cela veut dire ke mobali assurie ke bavanda azalaki te mibali bazalaki kaka ndenge ezalaka bi mani tokozoka mo mobali bo aventure mobali asimi nzela ake na ye ozwi mobali naza kolinga so te mibali bayaka mpona na bana changement ya mibali bana bamona tout le temps non oyo namonaki quand même sérieux ntango so abandi koya na bilamba nga bia oyo mpenza aza sérieux aza na ye na mwasi te mama nitu ovandaka mwa mwasi akeye mwa de sapato ye de paire à chaussure eye azwa na bilamba ndambu nga mpe na bi lokola azalaka naleki na ye amoni mpe kabimisa biloko mbala moko ça ne vaut pas la peine yango azwaka na biloko oyo ndambu abi tozovanda na papa Nico toza na biso papa Nico aye komikotisa na libala ta papa Nico aye komikotisa na libala tobandi kovanda na papa Nico ndako moko tobandi kovanda na papa Nico kolala kolamuka papa Nico akendaka mosala nga mpe nakendaka mosala papa Nico akendaka mosala tobandi mpenza vi mpenza libala ko tovandi vraiment 6 mois na papa Nico tovandi na papa Nico pendant 6 mois tozalaka mpe mpenza bolingo mpenza ekoli 7e mois 8e mois baproblème ebandi na papa Nico baproblème ebandi wana papa Nico asa ya na biloko nyonso epai ya mama Mimi biloko se ekepa mama Mimi na kati ya ndako na ye papa Nico kaka ndenge ayelaki ekomika mwa biloko moke 2 chemise lobi ekei 3 chemise ekei bongo biloko ndenge nini ekomi kokende nakomi komona bizele papa Nico ebandi kosani koboite bongo biloko ndenge nini biloko ekomi kokende ndambu mosusu boye biloko te biloko mosusu nazongisa yango pa petit frère tala kaka nde naza boye eza nango mabe te nazongisa biloko mosusu pa petit frère tozalaka mpo biloko mosusu na bandosomba biloko mosusu naotinda yango na kini mwa baexplication ekomi kaka ya ndenge wana naotinda biloko mosusu na kini babandi kovivre bandi kovanda 7 mois 8e mois ndenge bavandaki na papa Nico bongo premier mois papa Nico avandaki gratuit 2e mois na 3e mois mwasi ayebisi ke papa ndenge eza boye il faut quand même oyo edenga mpe na bacharge il faut oyo edenga na bacharge kokotikela nga moka bacharge boye te quand même toya biso mibale nde boto wana na kati ya ndako biso so tozolia tozosalela courant tozosalela mai biso nyonso il faut sokanga na bacharge nzoka nde papa Nico ntango ake makambo atali ya bien ça commence à sentir mauvais ici papa Nico 4 mois papa Nico apesi le côté 5e mois papa Nico akosi na moins 200 euros 6e mois papa Nico akosi na moins 200 7e mois moi ça bi nabandi kovakisa papa Nico mais papa yo opesanga moins 100 euros moins 200 euros boye ndenge nini moins 100 euros moins 200 euros bacharge eza ebele nga naza na bana yo olobaki ke oza vraiment mobali bokabwanaki na mwasi na yo mwasi na yo banda koselela ye nyonso mais mwasi na yo nde azalaki makambo mabe mwasi na yo azalaki impoli famille ya mwasi ebandaki kolinga yo te yango omoni kaka bokabwana bino na mwasi bokabwani bongo sikoyo yo mpo ozokende mpe mosala ndenge nini opisaka mwa ba 50 euros opisaka mwa ba 200 euros na ndenge nini boye papa Nico nzoka nde asepelaki te boyoka sikoyo pai nini makambo papa Nico eza kokende
papa Nico abandi komisa abandi soki mikolo wana akomi mwa mona papa Nico azongi retard na ndako omona papa Nico akei papa Nico asali mwa un jour deux jours papa Nico azongi papa Nico akei alali libanda mais ndenge nini yo komisi kokende la libanda okei mwa un jour deux jours papa Nico abandi komisa biloko lokola moyibi na kati ya ndako papa Nico abandi komisa biloko lokola moyibi na kati ya ndako mko mususu mwasi azonga ka boye utaka musala aya ka boye afungola boîte aux lettres atala fungola na ye ya ndako fungola ndako akota na ndako akuta papa Nico amema biloko na ye nyonso ya ye papa Nico sima nzela akenda papa Nico sima nzela akenda kolonga papa Nico longwaki wana asimi nzela akei kokota susu libala epai ya mwasi mususu papa Nico kokota libala epai ya mwasi mususu epai papa Nico kende kokota libala mwasi pe ayebaki te papa Nico abengi na telefone abi Nico boni na ye na ndako na kuti yo otiki fungola bwana bavandi 8 mois oti fungola kati ya boîte aux lettres te na tikelo fungola ka ndinga na yebisa ki ngai na mama bana tukabwana ki meto kabwana ki na biso te mama bana ngai ya bondelinga na sali nini nazungi na ngai epa na ngai nazungi na ngai epa na ngai na ndako na ngai na mwasi na ngai nzoka ndazunga na ndako na mwasi na ete nzoka nda koti libala na mwasi mususu ake kokota libala pa mwasi mususu kaka nde balobaka ki kokosa 40e jour un jour bakokanga yo kaka ndeko mwasi oyo Mimi collègue na ya musala collègue ya Mimi ya musala ndenge zalaka ki anniversaire na ngai eza lelo okosala nini okoya pa nango bi mutu mususu bozabozaka na bino ba relation mususu eza amitié ba relation mususu ezaka ke boyebani ba relation mususu ezaka ndinga abengaka bame génie monga ipumo ba relation ezaka différent ba relation ezaka ba niveau na ba niveau nde nabengaka Yabe ya Zakari tulomba ya ngai ya pasi pe ya bisengo la mamie la plus stylée et na ndenge nango ndenge na bengaka Matiti l'angolaise la fille de ma mère c'est la fille de ma mère ndenge na bakia ya mette na ngai ya Toulouse ya papa Edo dia Wakana c'est ma grande sœur ba relation ekokanaka te ndeko na mwasi place na lobi ba relation ekokanaka te pourquoi parce que Mimi na biso denga azaki wana sœur wana Mimi azaki na moninga na Solange bazaki kosala na esika moko mais nani batambolela na banda kuteke okende pa ya moninga yango bokinga na bitina makambo ya ba relation kotombe Solange eza anniversaire ya Solange mbala liboso a invité Mimi epa na eke Mimi anniversaire na ngai osanini oleka na ndako nzoka nde koto lokwa Mimi azaki célibataire en dirsi Solange kuna pe azaki na ye célibataire en dirsi eloko ni esalami wana eloko esalami ezake moko abandaka kokende kozwa Mimi na musala epai Mimi asalaka soki aki kozwa Mimi na musala abandaka komona Solange ye nani papa Nico abandaka komona Solange na Mimi mais atikala komibimisa boye na misu ya Solange te ke naza na Mimi ndenge eza komona baninga mibale baza kotambola muni oyo aza kotambola mokolo mosusu ndenge ezalaka kaka nani Solange baki kokutana na papa Nico wana bakutanaka na ye na supermarché ta bakutana na supermarché basali ba échange ba numéro ya téléphone Mimi ayebi eloko te Solange pe de son côté innocente qu'elle était ayebi pete ke oyo azali copain ya Mimi oyo baza na ye mikolo na kati ya ndako nde nayebisi bino ke babandaki kose fréquenté te mais aye kotombe na anniversaire na ye lokola amonaki mpe akomaki na mobali na ndako na invité baninga nanga quelques personnes basa nini baya na ndako invité ki pe bato ebele te invité ka 6 personnes baya na ndako invité ka ba collègue ne ya musala ndenge akomaki na mobali na kati ya ndako invité ba collègue ya musala baya bakuta ye na mobali wana déjà papa Nico asakimi Mimi 4 mois depuis akima Mimi depuis akende do depuis bakabwana bango ayebisi kazongeli mama na bana na ye kena mama na bana na ye babongisi ndenge ayebisi ki mama bana na ngato bongisi na zongeli mama na bana nzoka 4 mois na banda akenda kokota libala epa ya Solange ye amona Solange na Mimi bango mibale amonaka bango mibale azaka komona bango na nzela na bango musa soki aki kozwa mais Solange Mimi a présenté na te ko mobali ndenge ezalaka mobali na voiture oyo okoti bobimi oyo na musala mobali na voiture oyo okoti na kati ya voiture Solange ayebaki yete mais ye Nico amonaka Solange azaka komona Solange na Mimi ndenge bakutana na supermarché azwa numéro ya téléphone
boyebi ke basi bazalaka surtout moi si célibataire endurci ozwi mwa motu yo kolekisa kaka sikoyo ovandi kaka na motu titala bavandi na ye pendant 8 mois. Solange a invité abimimi okoya pa nanga na osala anniversaire nanga naza pe na surprise kuna na ndako boni yo nga sava boni mutu na yo mutu nanga aza na ye sava mimi ntango azwaki mobali abetaki lisolo ke mikolo naza na mutu ntango bakabwani abetelaki eteke bakabwani abi kaka azali aboyaki sikoyo olobaki ya tokabwana mpo amonaki ekozala soni abeta so lisolo ke mutu wana toza nini tokabwani alinga kobeta lisolo wana te abisaki toza na biso bien toza na biso bien ebanda kosoka kaka toza na biso bien abanda kobeta lisolo wana te mimi akei epai ya Solange na anniversaire kokoma komi epai ya Solange na anniversaire na bakolege na bango ya mosala mpo basalaka baza ba aide soignante na bakolege ya mosala bazaki bacongolaise abengisaki kaka 6 personnes bacongolaise misatu camerounaise mibale na ivoirienne moko baninga na ye asaka na bango na mosala bakolege na ye ndenge bayokanaka na kati ya mosala ndenge bazalaka bien ndenge abengisaki bango baya jour ya anniversaire na ye bakoma boye na kati ya ndako na anniversaire bakoti bavandi aza na chéri abike chéri akobima aire mo na chambre chéri abima aire mo na chambre ntango ezalaki baninga bakoti tout ça ya kopesa makambo na nga mbote na invitaki bakolege na ngai baya kosala nini baya na anniversaire na nga Niko abosani ke Solange wana abandaka komona ye aza kolula ye po azaka komona ye na Mimi matikala ko se présenter na bango bale ensemble boye te batikala ko telema jamais bango misa tout place moko na makanisi na ye a cheki idée teke Mimi akoki koya na kati ya ndako wana Niko abimaka boye na chambre aya ka boye na salon atala ka boye bonsoir nani Niko oh Mimi atala Niko oh atali Niko atali Solange atuni mama abala na oyeyo oh nini yango tokosolola tokosoya bite Solange yoza mama abana na ye atuna ki bongo poni pas Solange aza na ye na bana te Solange azaki na ye moko abi mama abana na onde yeyo okomande awa Solange abi oh Mimi nini kaka si copain na nga nazwa copain na nga to umeli na ye to sene déjà ba 3-4 mois toza déjà na ye Mimi alobi oh Solange bongo mobali onga na seke tozane na ndako na soki na sina zona nga mutu tozaka na mutu tout ça mo ya kokozonga na musala kasi ye yoti mobali akomi oni na nga tia munoko te Mimi alobi te yo ko tia munoko bongo te abandi ko expliquer Solange anniversaire longa anniversaire ekomi matanga akomi ko expliquer Solange ke ngai to vandi na mutu o pendant 8 mois ndongo moni ebo pendant 8 mois so na biso participer parce moi 200 €, moi 100 €, moi 50 €. Tango na bandi ko tie mwamba abanda ko participer na ndako nde eloko tokabona kuta tikelinga fongola nanga na kati ya boîte aux lettres si manzela akenda ayande kokota apa na yo Mimi alobi na Solange abi oh ngaba 4 mois yango yo tozana ye ngapa ebiseki nga pareil que non tango to bandi ko lingana na ye mona na ko lingana ya ko lingana na moni bandi ko yapeka na bilamba abandi ko ya bilamba mama nga peselinga mo assurance taka nga peki célibataire endurci eselinga mo assurance komona ki mobali azwa na bilamba na ye abandi ko ya ko s'installer nga na nga moko mwana te mobali te naza na nga moko po na nga na mona ki yango vraiment ezalaki bien na sepela ki makasi to vanda to bandi na biso ko vanda na ye bandi to bandi ko vanda ensemble ça fait 3 mois abi me biloko ne uti na kati ya ndako na ngai biloko uti na kati ya ndako na nga mama na bana na yo yango yeyo nzoka nde eza modele ya Niko modele ya Niko yango wana mosala na ye kokosa kaka bongo soki azwi yo mwasi bobandi kovanda na ye bobandi kovanda so bandi koyebisa ye yo po fo participer ndenge ezalaka mobali pesa mwa eloko akokima yo akeye pa ya mwasi mosusu po alinga kobimisa mbongo te epai nyonso tu ya kendaka ezalaka kaka ngana mwasi na nga tokabwana ngana mama na bana toswanaki ngana mama na bana tozoyokana te donc abimi epai ya Mimi aki kote pa ya Solange aki koyebisa nani Solange ke ye na mama na bana na ye basali nini bakabwani baza lisusu te abande koyana na sapatu ka ba système ya sapatu mwa elamba bandaki koyana ngo wana ndenga sala kaka tango akenda kokota libale pa ya Mimi bande ko basi bokeba na mibali mobali ya poto bazaka na système wana ata basoni na mama abana
ata baza koyoka na tena mama na bana tango koya akokosa akoyebisa kaka ata baswani pete soki abandi koye ko ngana mama na bana toza na problème boye ngana mpona nini akoka kozwa yo bien mibali ba irresponsable bazaki na kati ya ndako na ye moko akakosomela bana na ye lipa te akosomela bana ata McDonald apamba te akokaka te akepe pa ya mwasi mbongo pa abimisaka te ya mibali basalaka kisangala mibali babombaka mbongo lobi okabwingisi ndeko na ye lobi asombi lopango bamibali baya poto kende na ya poto boye atikala na nyongo ya famille nde na ya poto bo bateka lopango nde na ya poto fona salisa famille nanga ifona ede libota nanga bamibali ya bongo mbongo na yo kotikala komona yango titala lokuta munene epa yeso kenda kota mabala azala kaka o nazongeli mama ya bana nanga soka koti libala moni ke yo reve apesa ke loko tali bo makasi akimi yo nazongeli mama na bana nzoka azongela ba mama ya bana te akenda kota mabala kaka nazongeli mama na bana nazongeli mama na bana nzoka nde lokuta tata oyo azaka abwiko mona ye niko escroc siko bino bato kutu boza kosilikela basi ba musika na 8000 km bato a théâtre baza kozwa mibali ya poto mais mibali ya poto bazosala baventure mpe kaka na kati ya poto mais lokola bazosala baventure yango mibali yango lokola bayebana te bazolinga basi mpe bayebana te moye boyeba baventure na bango eza te il faut kosala très attention na motu nini oza kokotisa na kati ya ndako na yo Fifi Katunga la secrétaire je te fais de gros bisous mona maele bisous mibali ebele balingi kolia mbongo ya basi me bango balingi kobimisa mbongo na poche na bango te balinga kolia ka mbongo ya basi lokute pai kaka kolia mbongo ya basi mibali mosusu soki alie mbongo ya mwasi te akoyoka bien te soki alie mbongo ya mwasi te akosepela te ye fo alia ka mbongo ya mwasi il faut kaka alia mbongo ya mwasi mbongo na ye kobimisa te mpona nini mbongo na ye eza mpona kosalisa libota na ye famille ne mtu balia mbongo na ye mwasi akoki kolia mbongo na ye te malamu ye aliaka ya mwasi bamama bofungola misu yeba mobali ezokotisa ata oza na kati ya ndako ovandi mikolo ebele oza na mobali te komitungisa te tia mabolongo na se sambela nzambe nzambe akopesa yo mobali ya malamu mpo mobali nyonso ya mobali te mpo alati pantalon baescro baleki ebele baescro baza mingi il faut kosala keba bosalaka attention koloba te lokola nafandi mwa mikolo ebele nga moko boye naza na mobali te mobali nyonso akoya kaka lokola ye na chemise ye na pantalon te il faut boyebaki mpe bato abongo nde bavrai escro akomi koyelo bilamba azolo bilamba mpo aganye confiance na yo aganye confiance banda koyela yo nini bilamba nzoka ina jamais eu mama na bana nikolo kuta kenda kokosa soki azwi mwasi ntango akobebana na yo okoreveye so aki kote mosusu niko nazongeli mama na bana soki ake koto abebisi tala sikoyo Solange na moninga na ye mimi basala nini basaka place moko bacomprendre ke mobali aza escroc bacomprendre ke mobali aza escroc mobali mobimba abimisaka mbongo na poche te so osenka mbongo na poche ekosenka mbongo ekomi problème mibali mingi na poto balikaka basi balisa bango basi balatisa bango azuki mobali na ye alongoli yango siko ntango mwasi akopesa yo respect te ntango mwasi akomanke yo respect komi o non parce que na kati ya ndako na ye parce que boye nzoka nde auteur ya manquement ya respect ezali yo moko mobali il faut zala mobali nzambe ayebisaki Adam tu vas manger par les cieux de ton front mobali aliaka na motoki na ye babi mwasi azaka être semblable mobali faut lia motoki no foyeba koliesa mwasi foyeba kokipe ndako na yo bato lokola baniko oyo bazali ebele na mboka ya poto baza ebele batambolaka ko ngala mama ya bana toyokana te yango bomoni ke mibali ya poto ntango bakenda kolinga bandeko na Congo ezala lingi mwasi asaka théâtre te ezalaki mwasi po tokolobaka basi tokobomaka basi ya théâtre te o basi ya théâtre parce que baza bato bayebana mibali ebele bakenda bala na Congo babalaka basi ya théâtre te tango bakendaka kaka processus ya divorce ngana mwasi nanga to processus ya divorce ngana mwasi nanga to divorce ngana mwasi nanga to yokanaka te maloba mibali bakendaka nango kaka yango wana tango bakenda koescroquer ezala siko aza koescroquer na poto ezala siko aza koescroquer basi na Afrique lelo mokili etelemeli bandeko na biso ya bathéâtre etelemeli bandeko ya théâtre ndenge osakana te bachaka mibali na kisi mama bino bosakanaka na kisi wapi mibali baotia na kisi kaka basimiko basimikaro kaka bachaka mibali na kisi akotia mibali na kisi te
mibali mo bakenda kosala ka ba aventure na bango tango mobali akei kosala mo aventure ake kolinga mo mwasi mo na Kinshasa moi wana ya Congo pasi wana ya Congo mama bacha na place na siko koboya mobali ya poto okoboya ata za guna yo to kolinga na koma na poto na tala poto za ka couleur nini. Donc bosala ngele bosala kiba bosala très attention soko sepe na lisolo na kosenga na o partager ya na bandeko musu mingi ba mama ili ani tuté partager lisolo bandeko mususu basala nini ete ya bango soko moni mobali aza kolinga yo kozala presse kopesa ye nzoto te mobali akoya alie yo nzoto na yo ale yo pe na mbongo na yo okebi to na bana na ndako a violer pe na bana lobi ya simzela kimi akei ba mama bofungola misu bokoma mayele kolenga ka te poza yo moko lokwa ka mobali ya kolenga te libala senga nzambe buka mabolongo sambela nzambe sambeli nzambe na yo tali osambeli et puis ba système ya to vendre ya ba système B système ya to vendre ya ba système la mute ya to vendre ba système B ya ba système malamu te ya to vendre mobali alingaka mwasi a honorer mwasi mobali akoya kokota na ndako na yo oui wana ndako ya kokota mais abala yo soko abali yo ayi kokota na kati ya ndako no mabe ezate ya melima ina yo ameli jina yo opalinga ka whisky yo wana kosombela ke ba whisky po kenda daga na se ya kwiti ale yo akokaki kolia tango bando chema make yo pesa la boya ngana bimsa mongo tenga ne balesa ngai ba escroc bokeba na bango mobali mobo Nico bokeba na Nico aza escroc munene mwasi ne mutabenga po pesa ngali solo mwasi na mimi makamzaki nango sona bino lelo yango wana bon continuez ko s'abonner merci beaucoup na deuxième famille na ma famille du cœur na benga bino famille du cœur na ngai o bo s'abonner na Elia Nitu TV merci parce que tu comme 30 000 abonnés to comme ata 100 000 Zoa émission partagée tant qu'on partager pas ne ko bise kende o s'abonner na Elia Nitu TV bo s'abonner massivement tant qu'on tine moninga émission o yebisi na kende ko s'abonner na Elia Nitu TV o s'abonner au fini bala liboso est-ce qu'on s'abonner bala mi balé au fini cloche à notification pour que ozo ka notification ce qui émission ko tu rattraper dans le baka toujours émission pour le mariage ezara pona ko baby sate mezakande pona ko bongisa que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu awabariki. Tata nzambe kalusaku muna nzamba nubesheneli bana betu boss. Bye bye.